Kinshasa Brazzaville, ezali mboka moko kaka e balende e kabola biso na pesi bino mbote partout au bozali pe na ba diaspora au bozali partout na mokili po bopesa confiance et fidélité ya kolanda mbonda ekolo po pesa bino ba information à temps réel. Tofongoli édition la biso mokola lelo pour ko sabino ke le 17 mai chef de l'état Félix Tshisekedi atambola ki partout pour ko vérifier ba infrastructure sportive au Ekoyamba ba athlète na côté 9e G ya francophonie to na élément ya Medine Kambembe. Chef de l'État Félix Tshisekedi a exhorté ki mokolo ya mercredi 17 mai ba entreprise à pied d'œuvre ba doubler ba effort afin ya kotenir promesse na bango ya kosilisa misala ya 9e G ya francophonie dans 2 mois. Asalaki exhortation oyo lors ya visite na ye à travers ba site ya infrastructure sportive pe ya hébergement ya ba athlètes oyo bazali kozela na fin juillet prochain na Kinshasa. Ba entrepreneur bazali ko semblé optimiste na oyo etali remise ya ba infrastructure na délai oyo balobaki. Ba travaux ya modernisation ya stade Tata Raphaël ezali kokoba pe etikali batia pelouse synthétique na université ya Kinshasa oyo ezali dernière étape ya visite ya chef de l'État et cause à la réquisition pour na logement ya ba athlète ba homme ya ba étudiant eza complètement réhabilité pe équipe ezali cause la koyamba quelques athlètes ba spécialiste ba proposa ki ba route dédiée pour na circulation ya ba cortège olympique. Village ya francophonie a prêté tiers ya ba résidence oyo bazali cause la ata soki essentiel ya matériel eza stocké sur place. Nayango, ba infrastructure en construction et kozala inspecté avant homologation na bango yango biso awa to betisi kambunda. Seni azako examiner ba question liée na ouverture ya ba bureau ya réception pe ya ba traitement ya ba candidature ya Medine Kambembe apesi biso histoire yango. Bureau ya Commission électorale nationale indépendante CENI asanganaki mokolo ya mardi 16 mai pour na ko examiner ba question liée na formation ya personnel pe ya ouverture ya ba bureau ya réception pe ya traitement ya ba candidature. CENI azali komi bongisa pour na ko convoquer électorat conformément na calendrier na ye oyo ezalaki publié le 26 novembre 2022. Convocation oyo esengeli ebanda na réception ya ba candidature d'après calendrier ya CENI. Convocation ya électorat pour la députation nationale eza prévu le 25 juin 2023 pe bureau ya CENI ezali déjà komi bongisa depuis mokolo ya lundi 15 mai nde équipe eza comité ba expert baza composé de 2 étrangers sud-africains pe malawite na 3 nationaux audits ya fichier électoral ya CENI dont bazali cause la rapport le 20 mai prochain. Na yango na ngonga oyo mission d'observation électorale 5 SCC ezongisi ba recommandation na ye lors ya publication ya rapport final na bango si enrôlement ya ba électeur payé azali kotika te na kobengisa audit externe crédible indépendant oyo eza ko inspirer confiance entre ba parties prenantes na processus électoral. Biso awa to betisi kambunda. Tellement que coopération entre RDC la Rwanda et Simbaté la ministre OSNA ke mwana zonga na mboka no yango ba signer accord de manière que ba réfugiés ba zonga na mboka na bango ba chilipangi abeti histoire yango. Rencontre tripartite entre RDC Rwanda et au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bakutanaki mokolo ya lundi 15 mai 2023 na Genève na Suisse pour discuter le lengeni ni ko rapatrier ba réfugiés congolais au bazwami na Rwanda pe o ya Rwanda bazonga mboka na bango. Na suka ya masolo ba signé communiqué conjoint au elakisi ke Kinshasa na Kigali bandimi ko yamba ba ressortissant au bakimaki ba trouble pe insécurité na ba territoire respectif na bango. Bozongi ya ba réfugiés kosalema kolandisama mibeko pe esengeli ko sécuriser ba nyonso bandimi kozonga volontairement na ba territoire na bango. Beaucoup tani pona ko continuer masolo ya rapatriement ya ba réfugiés et kosalema na mois ya juin na mboka Nairobi pe ba sujet ebele eza likolo ya mesa pona kotala lolenge nini kosilisa problème ya ba réfugiés congolais o bazwami na Rwanda pe o ya Rwanda bazonga mboka na bango. Awa procédure ya bozongi ya ba réfugiés eza en cours. Tokosenga kaka na service o baza engagé ya ko exécuter ba décision oyo
basala mosala na bango kitoko po lisolo ya ba réfugié o ebomisi ba congolais ebele pe ba bote ebele kabwani biso tobetisi kaka mbunda. La grande dame Dostine Jitobe bayamba kiye na kiti munene ya église saniérien du Saint-Esprit oyo ezalaki mercredi na salle municipale ya Masina to na élément oyo avec Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo tala ebela batu oza komona baladi pembe pembe soki oza na pongi na ndoto okokalisa okomi na lola metango kolamuka oko se retrouver ozaka na mabele me okotuna ngai nini yebake ezalaki kilte monene ya bandeko ya église saniérienne du Saint-Esprit esela mokuse oyo ya le prophète à la vers basanganaki ebele kaka pona commémorer 59e anniversaire ya liwa na ye yango ekokaki koleka bango te sa pour autant bapesa invitation esika mama oyo bozali komona ye nani mama Dostine Njitobe mama oyo ya motema botau mama oyo atonda bolingo ye mpe ayaki komake présence na elongo na bango mpona kokanisa 59e anniversaire ya liwa ya mwana mboka le prophète Raphaël à la vers oyo asala makambo ya nkamwa awa la République démocratique du Congo elekaki kitoko baloyembo pe mateya ya ndenge na ndenge esalemaki na ntango pe mabonza lokola mama Dostine Njitobe azalaka mama sociale atelemaki na liboso kitunga pe atiaki ya yeme asukaki wana te amemelaki bango biloko ya ndenge na ndenge bilamba oyo bozali komona tala ndenge azokobimisa moko moko babike pe bamai ya komela na bajus parce que ayebaki ke ekosenga mwa rafraîchissement na suka ya masolo yango esalaki kitoko kaka ndenge bozali komona boye parce que kokabola elongo na bana na nkolo yango mpe elakisaki bolingo ezali makasi epai ya nzambe oyo azali bozalisa likolo na se tellement ke nyonso elekanaki kitoko bino moko boyokela biso mwa eloko oyo nasuka ya masolo tellement que mama Dostine Njitobe azaka mama bolingo mama sociale pe mingi mama oyo alingaka politiki makasi bino moko boyoka ndenge nini abetisaki mbonda te mingi naza na esengo mingi ya kose présenter nazali kombo na nga mama Dostine Njitobe nazali mwana ya bandundu 100% naza na esengo mingi puisque naya kose présenter na invitation oyo batindaki nga naya mpona mort ya papa Sanière Songanzila alors lelo eza le 17 mai naye mpona se présenter nakokaki kozanga na bilulu te malgré que tozaki na occupation mususu il fallait natika mais awa basengi biso mingi ke na bakonzi notre président qui est Félix Tshisekedi papa Mboso oyo azali pe autorité na ngai na kosenga na ye vraiment bango nyonso bameka kosala basala bapesa valeur na papa Songanzila balekisa ye po bazolela église na ye ezaka na nsima mutu akosoccupe eza te eloko mosusu nalingi naloba to batela bana na biso malamu tala baguerre ekomi pembeni mutu nyonso azolela awa guerre ekomi pembeni nyonso wana eza nini mpo baconflit koyokana eza te soki toza na koyokana tokomona pasi te soki toza na koyokana union fait la force tokopesa na maboko tokozala biso nyonso makasi mpona kolonga etumba oyo ezoyela biso esali kitoko ya komona bandeko ya église saniérienne du Saint-Esprit esala mokuse na ndenge basanganaki mpona commémorer 59e anniversaire le prophète à la vers oyo akufaka le 17 mai 1964 pe lelo le 17 mai 2023 esali ke bacommémorer liwa na ye po et permettre ke bandeko bayeba ke prophète à la vers asalaka misala kitoko awa na Congo yango biso mona ekolo tobetika mona pe toseki ke musala na ye ekende liboso na cadre ba reportage na bino esala kitoko surtout lokola ba religion ba politique ba mariage pe ndenge na ndenge bopesa confiance na monda ekolo po ba reporter ya solo bazali bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na television te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Mwana mboka Laurent Mutangu, berger du peuple oyo azali moko ya ba grand leader ya parti biso peuple ayambaki bureau politique ya parti biso peuple ye na base na ye na masina kuna elekala kindeni ni Meridi Kambe mena Wilfried Samba. Mokolo ya mercredi 17 mai oyo ezali marqué lokola journée peut-être célébrée en mémoire ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ezalaki ya koyinda na tiangu plus précisément na commune ya Masina botu nanga nini mwana mboka Laurent Mutangu autrement appelé le berger du peuple oyo azali moko ya ba cadre pe grand leader ya parti politique biso peuple ayambaki bureau politique ya parti biso peuple na base na ye mobimba ya tiangu pe ya Masina en particulier bayambaki bango na kei moko très chaleureux kobanda maison communale ya Masina tina salle na église Meves bisika pi foule munene ya population plus de 1000 personnes bazalaki kozela bango kaka ndenge bozali komona salle ezali ya kotonda avenue etondi moyen kutu ya koleka ezali te on dirait kaka ndenge Yesu Kristu akotaki na Jérusalem. Ngopi lisusu nazomona na suka kuna kwa msingo lebia tole make makamaweza la kaka boy mwana mboka Laurent Mutangu atalisaki bolingo na ye liboso ya population pe asengaki na bana Masina ba continuer na kosala ye confiance pe ye ayebisaki bango ke ba formation na cadre ya entrepreneuriat ekobanda na mikolo oyo ezali koya pe yango ekozala ofele pona mutu nyonso. Interfédéral Christian Gimbi na mwana mboka Cédric Belolongomba oyo azali secrétaire général adjoint ya parti politique biso peuple bango pe balobaki pe batalisaki bana Masina ke esengeli na bango ba soutenir mwana mboka Laurent Mutangu po ye azali malamu po na bango pe esengeli na bango ba continuer toujours na kosala ye confiance. Na suka ya masolo adhésion moko massive esalemaki base ya Masina basaderaki na parti politique biso peuple officiellement lokola biso magazine bonda ekolo baleki ya Yezu tozalaki penzinga nzinga wana boyo kandenge secrétaire général adjoint ya parti politique biso peuple Cédric Belolongomba ndenge abetisaki mbonda na micro na biso ya solo mopandisango na kombo ya mama présidente mama Sandrine Kaseka Nkola pe ya secrétariat général ya bana mboka nyonso ba membre ya biso peuple totondisa mina esengo toyaki lelo na Masina pona komona bana mboka ba membre ya parti na biso na Masina tomoni bango tosololi na bango topesi bango makanisi ya sika tolobi na bango eloko ya liboso tozali na mboka kaka moko kombo nango République démocratique du Congo esengeli na biso tolinga mboka oyo totia mayele pona kosalela mboka oyo osika ya lingomba politique na biso pote toye na makanisi ya sika ezali ni tolobi moto azala na bomo ya limemia ya esengo yango to lancer lelo soki otali to lancer ba activité ya ba formation tokolakisa bango mwa misala mike ya maboko oyoki ndeko Laurent Mutangu oyo azali moko ya bana mboka mwa membre ya biso peuple na Masina lobi nini
formation ya auto-école et kosalema awa me ya ofele. O ezali esengote. Babiloko ya bwe ba partie belé basala rango pona. Na yango yo mutu olingi otia libaya na komini ya Masina yeba ke kuna ozali susu atane sika mokote parce que parti politique biso peuple elongo na mwana mboka Laurent Mutangu basi bakanga masolo kuna pe population ya kuna azo sala bango confiance yango biso ana magazine Bonda Ekolo to beteli bango mbonda kaka pu parce que bango bakanga masolo. Salongo spécial et salama ki kuna ki ngabwa epa ya mwana mboka Jacob Mwamba c'était mbila na bande ko ya quartier Nzadi elongo na bande ko ya base ki ngabwa ka pona luka ki environnement na bango ezala propre to na élément oya Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo boye bakeli kambo ya Kilbo Peto oyo depuis ba bourgmestre ya sika bakota esi ekufa nango kala mais oyo sekeli toyeba ezake moko oyo amesala kosala musala ya kitoko azali chef du quartier na kombo ya mwana mboka le président Jacob Mwamba Mbila président quartier Mbamu kuna kingabwa yango elongo na mwana mboka mabele Gelor o azali chef du quartier Nzadi basali saki mobange na salongo spécial kuna na kulumba mingi na izame kaka de bozomona tala ndenge bazaki ebele peto mona ki bandeko ya base kingabwa en uniforme kaka pona koluka kosala ba kirage ezala kitoko de manière que kingabwa oyo ezali mabele ya vice gouverneur Gérard Kokobulumba engenga ba chef de rue elongo na bandeko ya base kingabwa pe la population bandima ki présent appel wana pona ko honorer maloba ya le président Jacob Mwamba Mbila pe ya mwana mboka mabele Gelor de manière que kingabwa ezali ya bango ekoma kitoko bino moko boyo katango bamona ki caméra ya Bonda Ekolo magazine d'actualité boyo kandenge nini balelesaki mbonda. Bonjour monsieur le journaliste, merci de te sepeli makasi ngai komo na ngai Jacob Mwamba Mbila chef de quartier ya Mbamu lelo to sangani comme des quartiers frère tozali na quartier Nzaja wa na quartier Mbamu toye kosala avenue Kulumba po yango ndezo séparer biso yango biso to salongo to salongo brusquement to préparer ki yango ete comme to zoko na ilanga to bande ba travaux ya salon les za démarrage yango mi to sakana ba konza to sakana équipe to za équipe moko Nzaji comme Mbamu eza équipe moko yango muni ba ba coordinateur ba chef de riz ba chef de localité to pesi merci pe na ba to habitualité ya base de Kingabo oyo ba ko soutenir pe biso ba répondre pe lelo soki to tilisa to bandaki na entrée exam tozokende ti na niveau ya terrain waiwai. Bon, nga komona ngai monsieur Kosukidila Mabele Gelor, chef du quartier Nzadi. Tosangani lelo à l'occasion ya salongo ya deux quartiers, ezali quartier voisine. Quartier Nzadi na quartier Mbamu. Lokola balabala oyo bozomona oyo ya munene oyo avenue Kulumba, ezali balabala esangisi biso pour les deux quartiers. Dango to décida ki lelo mokolo ya férié to sangana. Les deux quartiers na ba chef de rue na biso na association na biso base nzete ya Mbila pona kosala salongo nde yango bomoni kota gauche et à droite batu ndenge batondi balati ba Julien bazo sala salongo ezali à l'occasion ya salongo moko mixte jumelage to benga kango to bengi yango ndenge to kosala sikoyo azali pe na mo ezali kitoko ya komona le président Jacob Mwamba mokonzi ya base kingabwa pe mingi chef du quartier Ndanu ndenge nini yena mwana mboka mabele Gelor na idéologie ya koluka kokumbela masolo ya Kilbo Peto ezala vraiment ya solo yango biso Bonda Ekolo to pesi bango mokakoso pe to fuli male na bango ekene libusika po monda oyo eyokali kitoko tout tellement que aux en vision qui toque pour que les leaders solo seul moyen au bakoi koyeba ezaka kakoleka na Bonda Ekolo. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso
po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso. Magazine Bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basije nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Mo bambuye jeunesse ma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ozo mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boyo baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya dina débat mobimba. Toza na ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Gouvernement provincial ya Kasai central apekisi ba mineur basala commerce la ville ya Kananga. Le reportage ya Pangi Rachidi. Mokolo ya lundi 15 mai 2023 na province ya Kasai central, gouvernement provincial ya Kasai akwesaki mibeko pe a décidé que ba mineur o nyonso ba mipesi na commerce bazonga classe. Po oyo bakokuta na balabala aza ko continuer ko sala commerce, la police ako interpeller ye po mosala ya koteka ebongi na ba mineur te. Selon ministre provincial ya intérieur Antoine Kanulambi, bana nyonso bazangi baboti bakozala identifier pe orienter na ba centre ya hébergement. Pe rappeler que ba décision au gouvernement provincial a zui ya kopekisa bana nyonso o bakokisi na 18 ans te bami bimisa na ba activité commerciale ezali pona ko éradiquer phénomène ozoleka na Kasai central na ville ya Tikapa. Bana ebele moins de 18 ans bami pesi na commerce balingi lisolo ya classe T. Yango ba décision o ekoi pona ko normaliser situation pour préparer future génération. Kolandisa mana ba décision oyo moratoire et pesamaki pour na ba parents bazwa ba disposition pour na ko encadrer bana na bango. Parce que famille ezali cellule de base ya éducation ya bana. Ya koyeba ezali ete moratoire expiraki depuis mois d'avril. Yango mokano ekoyaki pona la police est passé na action ya kokanga ba nyonso bakotosa mibeko oyo te. Biso magazine ya proximité ya population tobetisika kambonda. Ba crédit na ba méga et commis cher peso si la mango to habite ce comme deuxième épisode ya ram yango peuple aleli. Mwana Congo est commis kokamwisa ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa partout sur Otamboli au commande na ba cabine téléphonique que ba crédit et matina façon moko impossible. Kaka ndenge dollar ezo ascenseur ndenge moko pela ba crédit na ba méga ekomi kopesa ba kinois pasi ya koleka toyebi te la ngambo ya ministère ya économie si réellement que warriors wala aza komona ndenge dollar eza komata po ascenseur lango ebebisi nyoso okokena wezo kuta biloko emati cher ebongo soki oye kote ya ba entreprise ya télécommunication amame okolela po okokamwa ba mega oyo to bana kosoma na ba 1000 francs ekomi na ba 1400 francs ebongo 1 giga oyo ezali 2000 francs ekomi na 2500 francs ekomi kopesa ba internaute
na bandeko oyo bamesala kosalela batelefone pasi ya kokamwa ya koleka nyonso oyo eza kosalema kaka na miso ya gouvernement bawarriors toyebi te soki mpe balali pongi to mpe baza komona yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda mpo na ngai etake congolais namoni fo l'état landele loko parce que tozonyokama mingi na crédit en plus crédit soki osomo pesi mbongo na bien mais crédit yango komi osalela ngo kazo umela susu te ba mega peso umela te nyonso zokenega mbang donc il faut l'état vraiment alandele loko vraiment bon ngai nazo comprendre te population ezo souffrir trop na éviter gouvernement oyo musala nini azo sala ya malunga population ekomi ko nyokwama dollar ezo mata tozo ebate ministre de finance na gouverneur à banque bazo ko stabiliser dollar te pourquoi est-ce que bayebi musala ngoto bayebi te ba crédit au lelo bazo ko landela te balia biso nanu bambongo ya baram balia peuple mbongo ram bazo yeba te nini bakoki ko sala po dollar emeka kokita crédit ekita suka wapi soki tokende wapi ezoyebana te mama eloko mobimba suivi eza te nini eza te bakonzo soki soi-disant badepute oyo tovota bayebi kolandela makambo mboka te mboka nini ezanga suivi tobundanaki na ntango ya kala suivi ezala na mboko mpo makambo nyonso tokende normal sikoyo suivi eza te yango oyo olala olamuki bamatisi tomate olala olamuki bamatisi nite olala olamuki dollar ezomata depuis ka dollar emataka na lolengo mpenza bozomona tokomi na suka yaboye biso magazine mbonda ekolo magazine d'actualité tokosenga kaka na bawarriors bolamuka po ane oyo ezali ane électorale esengeli boluka ndenge population akoki kosepela di moins na mandat na bino oyo bosali parce que depuis bobandi kaka kolela tozalaka ba Thompson ekita te tozalaka ba Soso ekita te bokende me batuna na mibi mpona luka ketole babona ne kitoko me nyonso fwe kunika bu otali ba mega esika ba kinwa ba se reposaka ba se retrouvaka bomili susu ko bomba nyonso kana misu na bino yango tobetika mbona po esali pasia letka boko kabino te bon démissionner ko pona nini ba rubrique oyo s'appelle Sabino elongola ba stress ya trona eloko ni Wilfried Samba ba célèbre elongola Benjamin Kilunga bato nyonso toko voter bako sala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye yango wana nde kitoko biloko ezomata biso moko tozobobana pona nini bokonzi ya sika tozobomana tozomatisa biso moko tozobomana mpona nini eloko nakosomba yango ata na 15 000 francs na 15 000 wana na ye na tie na se nakoteka yango 16 000 wana ezomonana te 15 500 ezomonana te okende kosomba to dollar likolo papa tosouffrir makasi tozosouffrir moyen okoloba eza te tokomi kolela nzala na bana biloko ezomata chaque jour papa tosouffrir boyokela mawa papa tosouffrir papa na ngai moyen okoloba eza te papa soyeba te mpona nini na mboka oyo mbongo ekitaka te kaka komata na komata tozoyeba te eza nini mboka pasi tozosouffrir tomona pasi bozomona te nde tosouffrir botalela biso na makambo oyo tozosouffrir mboka na biso moko tokomi konyokwama boye lokola baétranger tosali nini karikatiri ya lelo le vieux géis koko tiritiri masoni bobeteli biso kuna na mashine écrit de mateta mwana ya Kongo tokoma kokamwa kaka ndenge baswali balobaka tunanza kushanga ba comportement oyo ekoma ba receveur surtout ba transporter na biso awa na ville province ya Kinshasa okomona na ba arrêt bakoma kotala bilongi kutu avant okota okofuta kaka mbongo na ona se en plus soki be mutu ekufila nzela receveur akimaka na mbongo okomona bato basali ba dépense bakoyi bamitelengano mais oyo ekomi koleka na niveau ya baparking na biso eza kosala pasi toyebi te soki mpe leta akomona to akomona te yango devie na biso abeti lisolo ya moko lelo bolanda bino moko epesi pasi na parking mokoprena ekoti entre receveur na ndeko moko te okokota tv awa bafutaka avant tala apeti na ngai lekisanga na kotako lokola ndeko a insisté receveur mpe kanda asimbi ye na nzoto donc ve olingi koyoka te quoi
osimi ngai okomona sikoyo nakokende na yo oyebi te nazali policier peti nakolakisa yo. Mais Kunzi ebongaki olakisa carte avant omoni awa biso ezalaka kaka boye mokonzi. Nini oloba nini karte balakisaka avec kokota hein okomona lelo ezali pasi entre ndeko policier na receveur parce que receveur a insisté qui avant akota la mutuka esengeli afuta billet na ezoka ndeko azalaki policier yebela mutu bakasi elingaka akota yango receveur loka bazaka mingi ba impoli ndenge bayebana asimbi ndeko la bisoto zoka ndeko policier pe a bloqué receveur bi akomema ye boyoki ndeni receveur akomi kolela lela mais esali musique pour les petits mikendo abukalaka te depa epa ya levier yoka ndenge atuni vie mais vie efe oyo barese bambila ekozwa solution te ezalaka kaka boye to ndenge nini balukana yo solution likama ngoko vie le vie pe le sage mutama elelakwa na ye yoka ndenge abetisi mbonda pesi ezali mibeko bareceve boto sande omona bibisi bafuta na se avant ya komata ezalaka boye te bareceveur loka bayeba bino mingi bozalaka baimpoli kame bochange bacomportement boyebaka korespecte bato tika moto akota soki afutaka te akolakisa ko karte na ndenge ya kimia soki mpe afutaka akofuta po tala sikoyo nde sukeli ndeko receveur bamemie na boloko esali soni mpo babokilo na ye mpe bamoni yango biso tobetika mbole mpo bacomportement oyo échange. Merci na confiance mpe fidélité mpo bozalaki ebele ya kolanda biso nsima ya caméra ezalaki na mwana mboka Wilfried Samba elongo na Benjamin Kilunga montage ya réalisation ya mwana mboka Igrida Mateta mpe édition lelo esimbamaki epai ya Mpangi Rachidi elongo na mama Medrina Kambembenga alade wa juste kaka la présentation. Merci beaucoup botika malamu mais bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monda École officielle P. Bon la la publicité la minute collection la primo abordable. Ce qui coloré sur azongité to kuta na mbala sima. La bino fort. Bye yo.